bazaki awa. Papa azalaki awa. Est-ce que tu as de preuves? Dans autres espaces, on compte la papa boye vite. Non, on compte dans la planète. Là, vous faites un baby bakende. Vous allez me colonder dans le bon de la maman. Ah, maman, ok. T'as vu, moi, j'ai bah, ça, là, t'as une semaine. Non, mais surtout, parce qu'elle est en train d'insister. Parce que pendant qu'on va rester, ça ressemble. So, tu évites de nous poser gérante à il y a qu'à s'ouvrir ici. Pourquoi cuisiner? C'est ça. Problème est pour déclarer Mbongo. Tu vas dire Papa dit à sa petite fille malade, je suis en train de confirmer. Les gens doivent rester Papa va zaki awa. Papa azalaki awa. Est-ce que tu as de preuves? Dans autres espaces, on compte la papa boye vite. Non, on compte dans la planète. Là, vous faites un baby bakende. Vous allez me colonder dans le bon de la maman. Ah, maman, ok. T'as vu, moi, j'ai bah, ça, là, t'as une semaine. Non, mais surtout, parce qu'elle est en train d'insister. Parce que pendant qu'on va rester, ça ressemble. So, tu évites de nous poser gérante à il y a qu'à s'ouvrir ici. Pourquoi cuisiner? C'est ça. Problème est zani. Problème est zani. Pour déclarer Mbongo. Tu vas dire tu vas Monique, place eza penda na nité. Ça nous a réservé, sur la CP la place cité. Et tout ça là, nous a CP la place, ce sont les mêmes jours exacts. Qui va toi? Moi il y a tel jour moi la gérante dans la déclaré Mbongo na ye, Mbongo eza Mbongo na ye. Qu'est-ce qu'ils ont mot et c'est ça la première fois. Oui, c'est la vidéo tu n'as oui, ça me imagine, ça c'est la vidéo. Là, ça n'a pas de problème non, je sais pas. Sur internet, pour nous ça là. Ça peut nous payer moi qui me balle na ça qui na mutu ba hotel zonero, hotel zonero. Si on a kota mu ko ni ku no na mene. Tu m'as besoin de zobe seulement de personne na crise. Nandumba ya awa. Chela awa nga. Tu no ko bisa ko personne na besoin. Parce qu'elle est en train de alors maintenant à la sirène tout ça là dans la galerie. N'habite sur la photo quand il petit. Si nous avons sambon te. Et là on est fou on a zone sambon on est problème des alawana. Parce que la minute on a qui les années yonne mutu on a problème. Donc on peut faire un problème de bien parce que plein de ces en part. Il y a un problème. Là quand on a un groupe, on va ça va casse dans la querelle dans groupe. Mais sur plein de ces en part, mais peut-être je quand on a danger parce que des abonnés ngai famille maman Kelly bazawa
makambo surtout yo lobi na bango propos na nga esali problème ma bijou nayebi te nazangi na maloba na makambo na lobi makambo na yoki mais preuve nini nga naza nango oyo nga napesa yo bozele arépondre na otya mail libre boyoka kendo na ye mpe eloko te te lilo mosusu obanga nzambe te ifo obanga nzambe kobwekwa nini abobenge na privé non kotika plainte mpona propos ya likambo oyo oza nango yo na bamama keli pare balobi nga nde binaza na bapreve yo olobi ke bapreve eza epa na ngai so ngai nake korepresente na biro mpo nalakisa bapreve oyo yo olobi ke nga gérante bayo baza nango nayebi te so naloba nini mama bon juste mpe bango bayeki basololi na ngai baye koexplike baye koyebisa ngai makambo ndenge eleki bayokisi ngai te bon juste mpe bango bayeki basololi na ngai baye koexplike baye koyebisa ngai makambo ndenge eleki bayokisi ngai te na bavance oyo yo osalelaki bango baza na besoin bapreuve oyo olobi na bango ke nga naza nango baza na besoin bapreuve wana oui nayoki nyonso bayokisi nango nyonso ke olobi ngai nabima soki na papa keli wana nabima soki na papa bayaki na porte na appartement numéro 1 bayokisi nga bavoice balakisi nga na bafoto jamais papa ngokuta alobi na bayokisi nga bavoice balakisi nga na bafoto jamais papa ngokuta alobi na papa ngokuta alobi na nga alobi akei azoya abe aza na charge te na telefone soki aye azotindela nga bavoice nyonso tu wana oyo olobi nayokango ok ça va nga azozela bayokisi nga bavoice balakisi nga na bafoto papa ngokuta alobi na papa ngokuta alobi na nga alobi akei azoya abe aza na charge te na telefone soki aye azotindela nga bavoice nyonso tu wana oyo olobi nayokango ok ça va nga azozela papa ngo abe azoya opesa nga donc mokolo place wana bauti niklete auti koyebisa nga namoni kombo na ye kasi eza wana te donc parce que soki niklete soki bakofunda bafunda nga parce que nga nde mutu kutu na banda deja ofunda nani keli parce que ye mutu abandi nga asaleli nga kepika so place wana ya mabe akende kovanda na place nanga filmaka atiaka yango na bainternet c'est elle qui a commencé et puis mpona oyebisa yo nga na mwasi ya général aza mokonzi na bino donc naza koinfluence yo te nalobi na nga mpe nasali mpe trafic influence te mais bino kotika kaka nini plainte oyo botiki wana après biso tolanda bino ok bon mais madame yo olobi ke en écoutant tes voice olobi ke oza bapreuve soki tokiti sur le lien eza parce que niklete moto aza gérante na yo awa tokiti kota kozala bapreuve écoute d'abord s'il te plaît problème te aza mwa mosala to nani eza problème te parce que elle a dit que c'était la gérante parce que jour biso toyaka elle s'était présentée comme une gérante ici alors elle olobi gérante toyemba moko epa na ye que tu sois la femme du général ou qui moi ça me porte pe en tout cas biso eloko toyeli non madame olobi nga na yoki yo olobi na yoki yo batikeli ye papier non batikeli ye papier kasi nga nalobi te yo olobi ke ye mutu aza na bapreuve biso toye nde kozwa bapreuve wana eloko biso tolanda bino na biro wana eza bozali bosala nani trafic
Constat trafic par rapport à quoi? Yo, autour le Bakena, elle est une sirène, tout ça là. C'est quoi? On change les sources. Ok? C'est la loi, non? C'est ça la loi, c'est pas ça la loi, parce que toi tu as dit que la bougie rouge, la préservatif, tout ça là, il y a un but de cause. Yo, Oza non n'est pas là, yo. Oza non chez toi en Europe, c'est ça non? Ok, yebisa mobali na yo général, hein? Yebisa mobali na yo. La dépasser maman parce que toi si tu as eu à dépasser le mot. Ok, toi si tu as eu à dépasser les mots. Parce que ceux qui ont droit d'ailleurs, qui approprié, balina qui va se déplacer, t'es pas qui déplace une source. Alors vu que c'est pas approprié, zan a droit à se déplacer. Et c'est obligation, madame. Et c'est obligation, vu que tu es la femme du général, les bâtiments va se soumettre à ma colonayo, c'est ça. Général, président de la, en tant que président de la République, et ça peut être bazali colonayo. Toi tu penses que si tu es la femme du général, les yo que ne contenir ma propos et à bon moment. Non. Yo quand yo on la femme du général, mais tu parles avec moi si tu me connais pas. Hein? La gang yo ton lobby na yo. C'est ça la loi. Voyez la dossier le lobby sur la taille. Parce que on a un problème, t'es pas ngata si quand on ne peut pas gérance na yo, on a un problème, on tindeli numéro so qui andani, qu'elle appelle la personne, abenga mutu oyo tindeli numéro balanda sikoyo. Tu penses qu'elle est innocente? Ma voice na yo ça que gérante, c'est qui la gérante ici? Tu penses vraiment qu'elle est innocente? C'est elle qui a parlé. C'est elle qui a parlé. Et ça y est, même non. Parce que ok, donc aussi quand il y a un message que gérance là, c'est comment changer ma loi. Kelly Joyce. Mwana mwasi oyo na kombo ya Kelly Joyce aza na misala mabe, aza na sirène. Akendeki kolala na flat na hotel moko boye na Kin. Donc mwana mwasi oyo, donc ye na mobali na ye baza bato ya misala mabe na kombo ya Kelly Joyce. Donc akei kuna kei na molimo na ya kopelisa ka ba bougie ya ba rouge mikolo nyonso tu na flat bapelisa ba bougie ya ba rouge ba bougie bakende ko sambela ko evoquer makambu na bango na flat. Mwana mwasi na kombo ya Kelly Joyce azali mwana mwasi moko aza sirène bokeba na ye et puis lisusu nini aza na maladie ya mabe ya sida. Alingi jeune garçon moko boye na Venice ka bakendeki na hotel wana, donc apesi mwana mobali wana sida. Kelly Joyce aza na chaîne na ye kombo na ye Kelly Joyce aza na maladie ya mabe avandaka na Londres. Bomoni ye na mobali na ye bango oyo mibale, mwasi alati chemise à vert, mobali alati chapeau ya rouge. Soki Kelly Joyce oyo aza na molimo mabe aza sirène akei na hotel wana na flat wana na Congo alingi invite bato nyonso musala na ye kosambela nzambe na munoko me azosala makambo ya mabe bougie apelisaka toujours ba bougie ya rouge na katikati ya lupangu wana ndenge bozomona ye asubaka na mbeto tia bima na flat wana abebisi matela wana na kosuba. Kelly Joyce bisuba Kelly Joyce azana molimo ya sirène. Kelly Joyce azana molimo ya sirène azotambola na maladi ya sida. Bandeko nazo kosala video oyo na mawa na pasi na motema. Audio oyo na ko partager na liko sala ngona mawa ya komona mwana mwasi oyo ndenga zali ko escroquer bato. Bandeko na ngai na pesa kimbongo na ngai awa na poto pona kenya kofanda na kina séjour na zaki na yango na komi na espace Bidor bokomona yango parce que nazui ba image bino moko bomona publicité oyo aza kosala na diaspora awa soi-disant eza VIP mais na regretté na koka kolala te na bimalo bina tongo salite moko eza na hotel wana bandeko binsekwa bampuku bampese trop sale. Et bon restaurant oiseau basoki restaurant male wakutwa malamu bandeko mwana mwasi oyo aza escroc moko kosaka na te na bengi azongisa mbongo nanga
akomplike nga ndenge moko kosakana te mpe ablokanga. Nalingi nayebisa bino ke bokeba na escroquerie bien organisé eza na mwana mwasi oyo espace Bidor ezali hotel moko trop salité bapibisa lokuta ezali koleka na réseaux sociaux ki eza VIP bandeko nazwili bino video bino moko botala bokomona escroquerie ya mwana mwasi oyo ye mbongo fo opesa ye na totalité na poto